docteur, bienvenue, Sene Mongaba. Tu connais na likita monene. Je sais ngana no likita yango ezanini. Awa toye bazolo ba makambo ya art jasa na ndeni to côté na kati mboko Belgique. Donc bazo sangisa situation ya art ya diaspora na likambo ya colonisation soki likambo ezakaka na mentalité to na ba misala yango to meka yekola ngai pona nga na yekoli mingi likambo ya minoko bato bauta Congo o bazanga na poto balobaka minoko ni et puis bazela minoko yango ndenge ni yango ni makambo ya bolobe opona misala maki ndenge baponi kaka bienvenue Sene Mongaba baza ebele abanganga pe baza ebele na moni neti yo komi wana ndenge ni te bon ngai kutu les makambo ebandaki na zawo préparer makambo bonganga wana na grand na monaki en kutu te dernièrement kaka kala mingi te moi Simon boye amona badlo na biso na ba mama moko boye amona badlo na biso na ya mabiki mama ya nzunga amona badlo na biso mabiki akamwe abindeni mutu bakolo masolo ya minoko ba ozalate ya wana expérience te za na masolo kuna ya wana komaki pe babenga yango neti kosala mwa bokuse tobina bo tindi bango na bokuse makambo nini koloba tango batangi bamoni ke eza pina boye kolio na sali na terrain eza bilobalo bana oloba likolo te yango babenga ngana ya kolobela bango awa kolakisa bato mangala ba congolais na Belgique binoni balobaka yango na mikaya utala ezala bao na kaboni ngambo mibale bauta mikili o biso bauta Congo bao baya moluka ne biso boto ya kimokolo na bano yo ya mangala ba botami awa binoni ni balobaka na liko sala bokese Maintenant, il y a une question, mais apparemment, s'expliquait déjà, et le connaît le alors, réaction à Katia Salé, ça va réagir par rapport à Oyo, parce que nous avons dit que Oyo lobby intéressé Mingi Batu, collègue. Alors, réaction à Bango, et le Nini Bango, Balinga qui plus, Yo lobby, Oyo lobby. Et au moins, il y a tout ça dans moi, il y a la colonisation. On dirait qu'ils ont discuté, discuter, pour nous coloniser, pour nous pour nous compliquer. Nga sikoyo natiaka na position ke tozwa lipanda lumumba kufa nikola lipanda lumumba yemo te batebele bakufa même batoka bakasavu bwana babunda kutuzwa lipanda lumumba baloba ke to koma histoire na biso mo donc bakimbangu badaya bakipa vita badaya tokoya telelo nga pesu bienvenue Sene na banda susu ko bunda bitumba lumumba bundaka lumumba sa bundanga sa ganya lumumba loba ke bokoma histoire na bino moko biso sikoyo bana na bango na bakoko na bango ikomi ngonga to koma makambo na biso donc yango moni bato etombo epesa bango kanda to kokama pona nini soki nazoba makambo lingala to minoko ya Congo ebimaka lokola te folklore moni ba jeu ya la rote il faut la mwana ya primaire lingala po yeba mono te match eza na niveau wana te match eza na niveau oyebisa mwana physique quantique na lingala ezani pour na bi physique quantique on a même beaucoup comprendre au moni makambo ya ba internet ndenge va boye ya ba ordinateur ndenge fanda boye bongo na ona sima o izo sala ki ba boza na ba Facebook ba iPhone ba iPad ya physique quantique za physique ya moke po Newton ayekolaka soki eloko ekwei boye ata ba poids banani moni wana ba 15e siècle to misani na physique o ya kimona meso mais peut-être comme une bandele à 20e siècle ba grand cas musu ba ye ba timbela ba makambo eti ba Albert Einstein ba Heisenberg ba comprendre l'idéologie ba nzamba tia plan musu na se oyo zo mona wana yango te makambo musu eza na se o benga ngo effet photoélectrique ça veut dire ndeni kongenga na courant ekanganaka po etambusa basango muno biso so la ndio pe so bendi moi lisola mo ndi moi kindokia ça veut dire que so que ezama kambo nzamba sala eza plus somme to créer nzamba sa créer ba biloko na ke na ninga ya pole na ninga ya nini okoko masango kolongwa wa ti soki na popoka baka ezanga singa kuka siko ba grand prêtre lokwa ba Albert Einstein ba yekoli yango ba expliquer yango ba Schrödinger ba expliquer on a ba équation moko compliqué siko yo po mukile tamboleza yango wana yo siko makambo na expliquer ngana tango na France makambo ya muiza déjà mukwa ils ont déjà pas si pour comprendre hein ils ont compris que l'eau moko eko ya boye et que la mibale continue boye ka eloko moko et que nzambe na mbala moko pour ba mboza ma kolomine ala ndaka nzela moko
mais on va bien une intrication kokotana ça veut dire na niveau ya mokelekete et ko ki ne manza mi balé et loko moko ki nzami balé comme kuna alors biloko wana pour expliquer ngo mwana a comprendre ngo azwa yango abongola yango pour esunga Congo il faut expliquer on a idéologie monoko na ye pour na français on comprendre yango pour même ba petio na tangisa chimie na poto même ba petio awa bana baloba nda français abotama na français et ezalaki ja pasi pour ça eloko esengaka otangi obandeli kotanga otangi bandeli kotanga et tu as une semaine à otanga simoko ils ont des beaux siko ils ont quoi siko je expliquer en petit na français tout en anglais ozo cha imprimant expliquer on a giaka mwana popoka ba oye bango intrication surtout kaza jana moi ba idée que o ba vie moi ba nchiki ba chok ba koto a comprendre moi logique ngo ya ba pour ba chok lem super ba timbela ba makamsu soyo ba o melango ki di ba neti na nenga kuzu biso to timbela te ya on a expliqué ba tuki ba physique quantique ba chimie nucléaire ba biloko wana se faut que expliquer en petit na lingala pas ko amona sko tina nango amona ko katelo ka mo ba formule mo boye ba ya compliquer vie pour rien te zabna yango ne sekela masolo alors quel est singo yoga yo tout le temps na yoga kayo et puis ça nga moi et loko moko boye bienvenue parce que tu osana amour moko ya mboka na yo na ba langue alors et le monde s'expliquera te bienvenue aux aux scientifiques ningi na lobaka tu es quelqu'un au sala ba science mais au bongwana côté à ba langue alors vraiment comment aussi miwa d'un scientifique comme balamo est-ce que ou alors olinga ko marier biloko mi balé wana pour ozwa nzela na yo ou quoi kasi eza biloko oke okomi na suka o comprendre mais ndenge nga makambo na yekoli nazo sala te ne ba misu ba yekoli na yo comprendre tant na ina kin na comprendre ite po omoni ba expliquer ka ke te minongo na bise ko ka te minongo na bise ko ka na po to na yo mona ba flama ba flama sana bango effort yango ba koka ba check asala ngo ba koka ba tutu na mokili ba sala ngo ba koka donc ezali kambo ya oyeba siko mais lo msu na zong si makanisi sima na ko bete yo lisolo na nga ya chimie nga na kota IBT na sa classe na 17 ans na ke IBT pe na be pa ba sego ba makambi ya 80 wana osala ba bâtiment pona ozang kotonga bandako banzela Mobutu asali ba biloko ne Mobutu asali ba biloko na setena ba grand prêtre ya IBT pe ba fingi Mitterrand aroya wana biso sko na préparatoire biso ba petit ba grand biso ba sali makambo wana Mobutu aya akanga plan expliquer pe ba tuke ba petit oyo bo tsa bona ba école mususu te année prochaine pe ba okota te ce qui fait que 84 85 to tangite 85 86 to tangite 86 87 na luki na kota ya kona ba inscription mutu aza betelanga match na polytechnique azu placité na physique pour atanga mathématique azu placité place mo imunani na faux pas na chimie asundoli nga wana donc ngana ya voilà esika beteli nga wana siko namoni bon luka pena lela nchiki bon tu chaka mutu za chimie na mona ngo mwanda mona secondaire tu chaka mutu mais luka siko iska idéologie za nazongi na parler na ipsi mer na bisoki kombe bimi na chimie mais na sa tuninga chimie on basa makamni vous comprenez na expliquer mer na la comptabilité aux la comptable ou bien mécanicien quelque part mais na sa ba ke lokana sa ba ba mathématique ba physique na za l'ingénieur na za okende na ngene campus po na za la ingénieur ya chimie c'est comme atuninga chimie on basa makamni na expliquer mer chimie mais rabi mais wana kimonganga ti akofuna na médecine na bande l'explication mais rabi mais wana za pharmacien donc na bande l'explication ya misatu nde meka yo comprendre donc vous comprenez mukolonga na kokaka ko expliquer mer na biso chimie za nini mukolona pe na comprenaka musala nini oyo zozelanga na kata chimie wana donc vous comprenez or na secondaire na bloquaka na ngai la chimie est une science qui étudie la transformation intime de la matière oyelinga pe équation ya chimie bona beta pe na leka net quand et les cas mais na tikala jamais ko comprendre chimie en mizani mais na yaka ko comprendre chimie za nini mukolo na expliquera mer na biso chimie na lingala makamni na oketanga timé na biso pe le rayo kanga bino ils a idéologie bien continuer vous comprenez ça veut dire que yango wana ngai moko pe par la suite na tangisa ki na secondaire avant na ya poto nazo expliquer ba petit bazo comprendre chimie bazo expliquer ba comprendre na expliquer ba petit na lingala ba comprendre vous comprenez donc ce qui fait que souci na ngai yo mona kezande nini pour moni toko ça nso assemblant na mikinde tout ça pour
to bapetio baodai na Kivu wana biso baoza no grand prêtre ndeni baamona ka muta vanzala wana ka bao baza kuna na yo ka mbango et puis peza plukuta teza ya solo ce qui fait que ngai na koli mère na biso na kuli na Kingasai na Saint-Hilaire père na biso za na banque mais mère na biso teka makayabu donc na koli na quartier wana iska bateka makayabu na winza Saint-Hilaire ngamona ko teka makayabu siko lelo na comprendre idéologie science à comprendre de l'eau ni science ngo ikoko mema so to expliquer on nenga bien il faut na zonga kuna na expliquer na bato pour na ko est-ce que yo kana ko setsa batutu ba seka ngala na kini na ko kate siko idée za nini to me ko kona nzeta mbila pour fungulela ba petite idéologie pour ba yo tala ka ba chinois ba ya tonga nzela na ba yebi français te ma yebo tonga nzela loko apo che ozape ki di boyebi makambo bien te amelio pe ciment amelio pe ciment kana face à face donc il faut ce que ba petio ba ke ko la kotonga ba to koma na ba petio ba ye ko la kotonga ba palais kotonga ba machine eza nango ba machine wana ba eza nango eza te ke o mutu mwindu te eza ne bo ba benga bo goigoi na zololo bolingi basalela yo mokili eza kwata bato bakindaka ndaka nzambe bayebi nzambe ataka mai na monoko teleka zoyebisa dange yo olia na mutoki na yo. Alors, pendant que ceux qui s'est attelé, puis moi, mingi, pendant que ceux qui ont été wapité, il y a eu des recommandations qui nous salient dans le bateau Baolanda Bisso parce que je suppose qu'on a été à Baolanda Bisso, mais nous parlons de Bisso sur Internet. Les recommandations qui nous salient par rapport à Oyelobamia. Oui, Oyelobami, ceux qui n'ont pas adressé, bien dans ceux qui n'ont pas adressé dans le Belge, dans le Baké, que soit Congo, le la colonie, au gagné. Pour les autres, la colonie, les Chinois, ils sont membres. Zouang le la COP. Shida oye na baida bien na tekelo plan boye na gagner boye na logique wana na logique moyibité na logique ya shida pe na shida na yo okutana na bato na bosolo mais pona ba congolais bon na lobango malatu koza na somo ya bato mususu te koza pe na bolembu te kozela ka pe te ke mutu mo ya osalisa yo po akozala te biso tindo ya ba poto yo ba 500 otozwa ke zonga apale donc ba mizungu po bana na kin ba 500 bazwa na kin izonga apale c'est la même logique. Eza logique yo ko zela te ke muzungu ake kuna pa ke osalisa yo ake moluka biso na bomoni ya définir ka na français ba benga on a benga on nenga mo correct migrant de première génération mais na lingala na lobi yango ke ba ya moluka yo ko to ya ka ya moluka mutako expliquer ke te na kibaka ya wana na ba te biso mo entre biso za masolo akati to yebani donc mais to poussa makanisi to tala akate na poto bazana autoroute to luka to yeba autoroute ngo bazana ngo basala ki ndeni po bakoma nango ndenge ni basala ka po itikala ka toujours propre po goza no po autoroute lo bozo combattre sima nango zelo pe tondi nango autoroute pe kufi nango so comprendre donc babilo kwa ya ono na bakena bana na ba congolais ke to meka kokolisa bongo eza dans le bango eza ba neti o ba combattant bato baza contre Kabila bosuka kaka na obunda politique te bongo oza na makanisi o peke lem su peke olobi yango boye Kabila pe kuna yoki abia idée wana eza bien na sadele yango pona intégrer pays bato Kabila pe bon suka mpeka te na yiba bala ko sala boye kolisa bongo ko ya oloba bilobela te ko apo ba ni te un kopa kop mutana shida na eto ebi mais po mboke tongama il faut bongo classe école donc classe école te que to copier mindele tout ça te science eza nango pour dire comment on a ba livre ba tu peux ba français basé belé na Congo ba ko ba livre na ba chango na lingala to na Kiswahili to na nini donc mais il faut to chango na Kiswahili na Chibuba na Kikongo na même na Kindibu go chana. Merci. Merci.